Bonjour, bonjour, peuple congolais. Namwe matangi sili, de comprendre ma bande des acquis. Ce qu'on dit, ni président, ça bien. Chilombo moni. Quand tu es bisayo, souffrance à peuple ko atteindre yo d'une manière ou d'une autre. Au moins qui atteindre yo. Mais na tourna yo, le roi yo zanzambe, au siliki, au kangisi batu, au saï tapage mokele ningani. Wande koza égocentrique. Moni, parce que le peuple a vivre dans molili, na bakana ya molili tous les jours, il faut vivre dans molili. Mais conséquence, il y a cause qui s'appelle le courant. Et affecté pays au moko kangam le mapata pendant 1 heure du temps. Moni ndenge pe sara mutema mukuse. Moni ndenge nyoko la rabatu. Moni ndenge zangi sio kimia. Moni ndenge chiba tuna baboloko. Kapo kangami likolo. Cause nini courant. Pour ba imagination ce temps ngo coup d'état ce coup d'état mbe ba boma ki ofanda. Yo nani? Ongolo bani yonde obetra e ngake za yo sope mutanzadi ya chance. Lukuta. Sisa ki pena coup d'état mbe ero yo wana lilita. Ba tio na frigo. Mais le cause qui conséquence ya courant o yo zo faire subir na peuple congolais injustement. Nzamba za balolenge ne belé afutiso mabosa baninga. Parce qu'il y a eu bête sur les capots, il y a eu quand même dans les vides dans ma pata, dans les airs. Moni. Donc yo moindre peuple lisa si tout yo mo ka avion ngeza déséquilibre bobambanya le au salami kamundele. Tchela peuple courant bolingite. Bongi sama yo lingite. Tika sko to mona ya mai. O bato ba ozinda mikolo so yo zaka ozo na voiture bo mo ka urage bimi ou ememi yo na voiture. Pona nini cause égoïste. Au moins, si vous avez une obligation, vous avez courant pour l'intérêt, vous pouvez voyager. Au Karma, ma patate prochainement, avion bombardé qu'on a lambama. So ba olo baba yako finga biso ato finga tandis que to olo babiloko yo pe oza na intérêt na kati biso ato bongisa banda kuna biso moi sinyo so bongisa banda kuna ezala propre ezala bien pourquoi pour eza place au bavandaka eza place au yena mobali na bana na ba fanda foza na ba condition moko o eza paisible vivable. Mais bino lupango ezo ede bino boyi ba boko ma ba millionnaire bo latu ba montre 500 000 bo mata ba avion bo kende nord bo kende sud nde motema na bino elingi bolingi ko komba lupango wana ti bolingi ka Congo ezala ka poubelle bolingi ka batu ba na molili on dirait ba na monde des ténèbres bolingi ba bambela ka ma mabulu on dirait que sans peuple wana bino bokolokota ba millions na bokolokota na facilité to conséquence ya molili yango ne saliot sko imaginons qu'il y a qui na batu mo boye ba aki wana ba yaki sko po ba saloma be na molila na tsozolo ba likolo wana banga ba yelo ba tumbi yo lambi kamundelo kiti kamundelo bazimba mo baboki mu soki mukuwa soki mukokoli banga bazona na morgue. C'est qu'au moins d'une manière ou d'une autre quand on est en train de parler on ne parle pas pour rien. L'intérêt du peuple c'est votre intérêt aussi. Vous faisiez partie de ce peuple congolais malgré que comme président de la République qui représentait les gars en Zambie. Oh, comme vous envoyez vos histoires là pour venir insulter les gens. Il y a même de ceux qui viennent nous dire ici que yo santa, yo za combattant au loba. On a combattant na congolaise solo. On a ba droit. On te boloba na bleda. Taka bleda rauta kisasa lia gratana lia polisa. Taka mona beta kede wa binote bukola na poto. Ngapena na beta kede na beta nzango. Siko talaka mona lia grata na lobela kisasa ese yo ko loba kisasa ko lekanga taka bleda yo fumo loba kisasa ko lekanga na zesko na droit lobela Kinshasa na ngam na lia grata na yo muto bando lia beefsteak na poto et donc volo babilo faux paysan to biso to na droit wana to pe na droit wana biso beta to kama eto mema na ba cantine na mutu siko ngana lobela kisasa te lo lobela kisasa me bilo ya mubo bunga ka bobunga ka Tolobela Kinshasa totiki bino débat depuis vous ne sortez rien de bon. Vous voyez qu'un coup d'état ils ont vous croyez qu'un coup d'état Félix allait descendre de truc de l'avion? Baso dango bakangaki na coup d'état ouais bango. Coup d'état donc Mukonzi ya RVN danga sala coup d'état mais vous délirez hein. Vous délirez. Courant na bino soki Mukonzi ya RVA pardon. Bino sikondenge bozawana. Bokanisi ke peuple car bando souffrir nzamba otika bino d'une manière ou d'une autre il va vous faire payer
Boum matabo kita. Oh ye nzamba laki se conséquences. Ya kozlali sabatu na molili. Et fouti e kangie kuna na ba mapata. Koutou tu as la grâce de descendre. Et bon, carburant, c'est si les bino, tant que on rétablir courant. Carburant, si les bino, tu allais faire quoi? Tu n'allais rien faire, hein? Ata bonga bokanga batu, mais toi, tu serais couille, hein? Ngoko lamba makuna vraiment kitoko. Au kiti kamundel. Mais pourquoi vous êtes méchant avec vous-même? Vous croyez être intelligent, mais vous voyez que vous n'êtes pas intelligent. Bokansaraka bino boko le kanzambe na maye, les bino de boebi osa égoïsme, na méchanceté. Mais vous voyez que vous en subissez aussi. Moukou, soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Eh, vraiment bino, hein. Mboka ngondenge. Mais bon, quand même, c'est bien parce que tu as paniqué. Tu as eu peur, donc c'est bien. Quand même, au vivre na frousse, c'est très bien. Et prochainement, je crois que tu seras couille là au-dessus. Et puis, celui qui viendra après toi sera un peu plus sage que toi. Bonne journée chez vous. Nalukana comprendre ceux qui vraiment bossent à humain, tout na Congo, tout ça na 90% bizengi, 10% kaya batu normal. Comment expliquer que batu mungu ba réfléchir à kana ndenge na bango? Makambo et salami avion et Chilombo, ils ont exemple moko ya Hollanda, ils ont bien parce que Chilombo pendant 40 ou 1 heure à Telemi na mapata. Pour courir à la quitter, elle a quitté et saoulé tellement que à Kangisi ba mokonza ba ya RVA, à Kangisi ba to ba aéroport, à Kangisi ba tient son akanda ke bosali erreur technique ndeto ko bengango. Mais bino siko peuple congolais au bovandaka na molili 24 heures sur 24. Donc façon Chilombo sali bino siko Chilombo bato wana ye muto engagé bango pour ba sali la ye musala soit disant pour l'accès bino peuple que tâche bino bo pesa qui ya ko représenter bino en tant que président de la République ye pe azui bato il faut ba sunga ye parce que ko sala ngo ye mon côté et asili keli bango parce ba faillir ba sali musala mala mutendenge ye alingeli siko bino o bo pesa qui ye soit disant président na bino tâche ya ko sale la bino musala lolenge sengeli ndinga zo sale la bino musala wana te bo tomboka te po ya tomboki takangisi bato siko bino kasi na to na bino boza bibwele boza batu te si ye mutapesi bino exemple ndenge ye pesi kanda kangisi bato bino pe kasi bo se révolter bo l'accès ke bongo biso yo tika kana molili 24 heures sur 24 du 1er au 30. Depuis ceux qui 7 ans yango aza na pouvoir bozaka na kati ya molili bozaka na kati ya ni ya compliqué mais bo bino bo silika kate bino bo revendiquer droit mon côté mais ye azo parvenir ko tika bino na molili bino bo mela yango bo dundango mais ye aza super humain extra humain o batike pendant 40 minutes a quitter les bateaux tout boko ta boloko allez batike pendant 40 minutes ou 1 heure a quitter le allez bateau tout bokanga bango bolongola bango misala parce que nga ba lese nganga naza sokina mais yazo lese bino depuis 7 ans maintenant chaque année nangonga nyonso bino boka bino na molili boka bino na maya salité bodinda kala bino na ba mai etc. Lui il a personne pour lui dire quoi que ce soit botape bino mo ese bo pepe yango moni boza mutu na bino za malamu te boyaka awa mutazo asali vidéo na ye boyina bino ko finga ye mais les réseaux sociaux asalela mutu na lopango na ye biso na mutu na mutaza président na lopango na ye akoko tia makambo yi asepeli akoko loba makambo yi alingi mais yo longwe na page na yo ye na page ya mutu musu oye ko finga mais mutu azozangi so courant na mayo azoboma molili oya alakisi exemple pa na ye moko bazangi se ka 40 minutes oye azui babenga ngoni oye ba créer neti moi mécontentement il y a qui azanga courant moyen à kokita ya ko atterrir pendant 40 minutes ou 1 heure à kangisi batu a sali ya sali mais yo zanga ka courant lelo ça fait plus de 7 ans hier au peut ça et pouvoir pour représenter yo aussi qu'il a été OK bande de rien du tout qui n'ont rien dans la tête baku finzala oyo hein boza concert ya nzala boku fana Congo kuna eloko kolia bona ngote bola na molili bona ma salité banzela bona ngote embouteillage bosa nango ba 24 heures na balabala vous devez vous révolter contre votre président hein?
Vous le laissez en paix, lui qui se fâche à cause d'une heure du temps, on va vendre l'écolo, mais vous venez quand même foutre la merde dans ma page. Bonjour, peuple congolais. Na sali vidéo, on a mawa na mutema, na oki mawa makasi. Lelo au peuple congolais, toujours mona muzitu. Koyebisa biso ke Congo eza na nyongo ya 16 milliards. Donc Félix Tshisekedi oyo na casa de papel na ye tango bakolongwa na pouvoir bakotikila Congo congolais nyongo ya 16 milliards. Et mbongo wana eloko bango basaleli bakojustifie yango te. En dehors ya bamoyibi ya ba 1 milliard, 300 millions, 500 millions, 400 millions, 19 millions, etc. Peuple congolais, est-ce que boyebi ke mutamba oyo magra kangami ngana zo continuer ko clamer innocence mwana mobali? Pourquoi? Fonarève oyo Denise Nyakero sala mbongo e finansaka Fonarève wana eza mbongo ya ba victime wana utaka Uganda. Est-ce que boyebi est-ce ba explica bino ngo? Peuple congolais, Félix Tshisekedi na uti ko tshela bino ba document na ba preuve nyonso. Félix Tshisekedi a bengisi ba américaine wana uti États-Unis aye. Soit disant pas que nous sommes les lobby kuna pona intérêt au biso to tikala ko mona te to yeba te lo ni président na bino o alukaka. Moi si on a lobby ye po ye bandenga ko kotela ye a ko bimele ya ko kenda wa Félix Tshisekedi a pesa 5 millions. Félix Tshisekedi a zui a bengi moi si on a lobby ko bimisa 5 millions te yo senga 8 millions. Na 8 millions wana 3 millions e ko zala ya ngai o pesa mona leki na Jacques. Moi si on a babimisi 8 millions paie d'urgence document ya stina na bino salama. Donc batika ba makamyo sur ba projet sur bimisa no 8 millions moi si on a posé urgent pour na soi-disant ba lobby mo ya lokuta o ezate. Moi si yo babimisi 8 millions azus 3 millions apesi leki ya Félix Jacques. Azus 500 000 $ apesi Anthony na bino frère en Christ église à Dalo o ya komi na muyibi na présidence ba pesi 500 000 $. Moi si on a kenda na mbongo wana na États-Unis salata chugu te na minicho likolo ya mbongo wana enregistré bango ba conversation na bango tout. Bo expliquer ngana président modelo est-ce amutu? Est-ce que Félix aza mutu? Bino bato bozo yo côté la Félix est-ce qu'il est normal? Bozo kanga mutamba bozo humilier bozo bengena délinquant. Pona mbongo mwana mbala bato atikala koyiba te. E bongo bino sikoyo gouvernement emiyibi oyo. Na mama président ozo kota naka yo Denis ozo vanda kimia moyebi makambo bakangeli mutamba ke mwana bataza inosa de ati na z. Ata boa motema makasi yango. Hein? Ata boza bandoki. Américain ye balobi te pona kotonga susu ba prison ya makala. Photo bimsamboko combien 5 millions nanu pour basala boye bazonga boye anatada ba bimsamboko mbonene soki 200 millions soki combien 5 millions bimi na caisse à l'état congolais lisusu pe bango mo bazo ebisa mbongo bimi mu ya koma ba message mbongo déjà eza ekenda ke po ba lia na suka filme Kleboa mbongo bakaboli na président de la République. Ba enregistré li sous bango. Lelo o muyibi wana nyonso sans compter onan toyebi te. Ebele yake ebele 16 milliards. Ata binomoko. Mboko boana mai te ya malonga, boana courant te, bozana moyen moko ya ko vivre te embouteillage ku tezo zo bino 24 heures pour bobima na kati. Oya bima ki lelo ko la pena baba la zongi lobi. Mbula pe yango ezo banda bo banda ko zinda awa kabasele na kabasele. Mais vous vous imaginez que bateau ba let 16 milliards banda ba ya na ba dépenses zo ba na mutute na makolote. Soki ba limba pakola bino mo mafuta na munoko le bazu ba tongeli bino ka balabala mo ya mukie po ba lakisa bino omondite facha saliawa ba
boza penza na yebi te race ni ya bato boza bona motema te bozokela mboka bakoko la bino mawa te. Félix akokeyi wana kangame na mapata lobi akokepe kokufa te. Akokenda kame situation azotika mboka eza catastrophique peuple congolais. Poni bozo continue kovanda bota mwa mobali wa detu mboka na mota mabe nyonso. Poni bozo continue kovanda bomona mwa mobali ondenga zo baby sa ndenga zo yiba biso na moi makasi miyibi yo ya antiquité. Bulo babino moto suka api. Ti ata président muso ayaka 16 milliards et totelemi pe ata zano soki na 2 ans liboso. Na wako yiba na 2 ans boyebi combien botikela bino ya nyongo. Mboka mobo ino totongia te loko te mboka ezaka lokwa cimetière. Siko mbongo na nyoso pepe congolais mukolo nini toko s'en sortir. Mukolo nini toko s'en sortir. Bozo tika bateau bozo continuer ko vanda 2 ans o catastrophe nini toko zwa lisusu. Félix auti soki mboka nini wana wuti o alingaka kufela biso na mapata o. Félix akendaki kuna po atinda ki ebela mbongo kuna oye moko fala koma sur place po baye bandinga kokotsa ngo soki na babanki na bango kuna. Akendela ki lo musute. Bata modèle oyo. Ni yibi abwe ba oyiba mboka na motema mabe nyonso. Problème ezani baloba te so bat balobi bosubo yaki akofinga koloba. Maintenant misusu boza kuna na Congo bozo zanga na lipa kolia bino baloka bino te. Bona ndoki te. Nzambi. Bozela nazo bimisa ba voice nena o ba mindela na ba registre ki bato anglais bo bongisa mato ibo yoka po bo expliquer ba peuple na bino po ba ndenge présent momba ba registre ki kwa kizengi. Ma